Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, partout vous êtes dans le monde et je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse et je serai aujourd'hui trop bref parce que eza thème nazolo bela ezali nzemba mama tchala mwana ingratitude. Avant de commencer ma petite analyse nangai, je vais essayer d'abord de vous dire une chose que nasala kananga manalo makamba politique était parce que nous savons il y a les gens, je ne sais pas s'ils sont engagés par qui et où pour que basala kaso comme tolingi aloba eloko politique basi bayaki déjà babandi ko finga yo zo ba boye na boye. En tout cas, je vous informe dès le début avant la salle analyse nangai, je vais venir parler avec mes chers frères, sœurs, chrétiens et chrétiennes parce que titre et nzemba mama chalamone ezali ingratitude à partir de ce titre là que je vais essayer de parler avec mes frères, sœurs oyo bazali ba chrétien parce que ngana okota vraiment na politique était to yebi politique ya mboka na biso ezalaka bulu yeke soki olobi kaka opinion na yo eza na côté ya bato ya côté bakofinga bato ya côté bakofinga yo donc ezalaka kofinga makuna kuna ezali soki oza makasi na mafinga te kokende na yo te. Alors vous allez m'excuser, je ne fais pas la politique, je ne parle pas de la politique ici, je vais faire une petite analyse juste pour essayer de critiquer, d'essayer de parler, de dialoguer avec certaines personnes qui nous suivent, qui sont chrétiens. Heureusement que dans notre communauté, 80% des Congolais sont des chrétiens. Alors, je vais parler comme une chrétienne ici, concernant ces titres de ingratitude. Voilà. Titre et Mamou National Nabiso. Alors, Mamou National, personne ne l'ignore dans notre communauté. Il y a de cela, je crois, 48 heures. Nzembo Ebimaki. Il y a ingratitude au Mamou National et Mama Chalamona Yembi. Alors, Nzembo wana ebimisi makelele o biso sotoyoki. Tellement que biso tozalaka na moi caméra ya muke oyo tozalaka na moi site ya muke na moi caméra otoki ko fongola et puis toloba. Alors tolobi ndenge eza base boy ndenge sali base boy faut piso peto leka toloba mais tokoloba on a sens oyo bato nyonso bazokende nango te boye binga mama na bino na yaka na bimaka na sens moko boye na bimaka na eloko moko boye akopesa ka conseil nazolinga siko na pesa conseil na opesa conseil ni na tchala mwana ni na bato ayembeli ni na mutu moko te nazobeta kono na opesa conseil na tous les chrétiennes au bakolanda bakozana na chance ya kotomber sur cette vidéo que je vais faire maintenant par rapport à cette chanson et par rapport au titre de cette chanson. Voilà ce que nous allons parler. Bino batu oyo ba engagé bino na ebité pa nani pa banani po boya kasoki momoni ka mutolinga lo beloko etali moi politique muke ale boye na mafinga zoba boye ba ndiko finga na ebisi bino déjà ngana olobela wa politique te. Na olobela politique te nazo solo na bandeko balanda kabiso par rapport ya beze oyo ya nzembo ya mama tchala mwana. Les chrétiens, j'invite tous les chrétiens de venir m'écouter. Voilà. Ba chrétien no lobela bango par rapport na nzembo mama na biso tchala mwana auti ko bimisa ndeko na biso ya mwasi oyo ayemba ka muziki na ye tomoni 48 esena no déjà ba 48 heures hein? Nzembo na ya bimisi wana ya ingratitude nzembo ya ingratitude wana premièrement toyoki ke azana aner bon azana aner ezalaka mingi tomona kofi akendaka na ba aner ba musicien ebele bakendaka na ba aner soki nzembo ebimi eke censure et puis ça qui a permission te po yango ebimi ka boye na poisa c'est comme si eleka selon bato bazana kine na lingi muto ya ofinga ngawa te ngana après eloko no loba no solani na ba chrétien na yebi eloko no solana ba chrétien soki oza vrai chrétien fanda zela makamona loba. Donc bato pona mafinga bo kendaka déjà bo bimaka déjà ponga na loba makamba ba politicien wate po bino bo koma na ebite soki bafuta bino kombe soki mutuka lingia loba donc mboka wana okopesa opinion na yote eza bato kaka ba mutu moko ba kangama kote na bango donc mutu bo lobela kote kuna te bato mutu ba kangama kote na bango so mutu pe alobela kuna te ngana oke na ba ngambo na bino te na za pe na ngambo ya mutu te na za na ngambo ya Jésus eloko na ya koloba eza makambo ya nzambe. Voilà par rapport à cette chanson et par rapport à ce titre. Voilà. Ok, donc censure toyebi batu no soki babimisi nzembo elekana non elekaka liboso na censure. Et puis censure nde kopesa permission que nzembo ebima ebimate. Selo il se murmure, il paraît que nzembo wana ebimi poisa elekaki na esalaki ba étape ba musicien nyo sobo tuna ba kofi ba ebi ndenge ba étape ezalaka avant nzembo ebima. Nzembo wana eleki na ba étape wana ti. Alors il se retrouvé déjà na marché na biso ya ba consommateur. Là nzembo se retrouvé na marché à consommateur. Alors bazalaki obligé batu ya aner pona yebi batu to babimisa banzembo baleka pa aner soki nzembo esepeli touti komona oyo ya ndeko na biso ya mobali Karmapa babengaki ye pe basambisaki ye pe pona nzembo yango bato ebele babimisa banzembo babengaka bango soki nzembo wana eza na babiloko moko boye na kati oyo ezali
ezali ko édifier société te eloko moko ezali kopesa penza eza bien te pour la société ou bien eza ekoki ko rebeller certaines personnes to bon ko rebeller certaines personnes banzembo ya bongo tomona yango mingi soki ya bamitakala toki neti oyo bayembelaki kutu mama ye mo eloko moko oyo ezalaki na yango ya gravité mais babengisaki ndeko na biso karma mpa toyebi Kofi aleka plusieurs fois Kofi pona nzembo kutu ya kitoko oyo ya élégance bakangaki yango pe na sincère donc jusque là toyebi te eloko nini babengeli ye pona akende ko s'expliquer par rapport na nzembo wana po bamisie mosusu mpe basalaka yango il n'est pas la seule oyo aleki par là pona bayoka ye nano avant nzembo wana ebima parce que ebimi na poisson selon il se murmure comme ça ebimi na poisson bato ya censure balandelaki yango mpenza te voilà information nazoloba eza il se murmure kote nga nazosuka na information ya politique yango wana ok nango msika te après les chrétiens venez je vais parler avec vous voilà donc nzembo wana il paraît que elekaki na sincère nanu te ebimaki poisa po tomoni eza pe na video na clip te eza kaka audio lere ebimi audio epanzani na kati ya media epanzani na communauté esali badega oyo esali makambo oyo esali babeze oyo esali alors après 20 combien on dit ça après 24 toyoki po ebimaki weekend non Rolimbisa. Ebimaki weekend toyoki lundi babengisi mama Tchala mwana akende ko expliquer. Eza pe mbala liboso te to mona babenga ba musicien na aner. Donc nous devons garder notre silence, garder le calme et puis koluka ba argument oyo toyebi mutuna makolote. Voilà, toyebi kanzembo toyoka kyango ndenge toyoki yango eza ingratitude. Voilà, concernant cette chanson, moi-même j'ai écouté ça plusieurs fois. La mélodie est formidable, la mélodie est bonne, mais ma parole les alliés à mutu vraiment ingrat. Voilà, ils ont un problème, à l'obéli mutu ingrat. Voilà, maintenant j'invite les chrétiens de venir parce que na lingi na analyser na ndenge nanga par rapport à la chanson na ndi congolais nyo j'ai l'impression que congolais nyo so ayo kinzembo wana. Nazo song sabino na Bible bande konanga ba congolais. Na mama na biso mama Tchala mwana nazo song sabango bango nyo soka na Bible. Toyebi histoire ya Joseph. Ya Moïse, pardon, alimbisanga na klinga Joseph mingi. Toyebi histoire ya Moïse biso nyoso. Moïse abimisaka bana Israël na bowumbu ya Egypto. Alongola bango na bowumbu ya Egypte. Mais histoire ya Moïse toyebi yango biso tout. Donc si Moïse n'a pas été ingrat envers Pharaon, envers la fille de Pharaon, envers les Égyptiens en général. Mais l'histoire à Ban Israël est comme elle a dit exemple à suivre. Le lot. Je parle aux chrétiens. Donc, ingratitude parfois, ton dit makango parfois parce que eza ingratitude de mususu et yaka juste pour na. Il y a une mission. Zambe atino na mutu peut-être mission par moment na passer moko bo vandi mutu moko boye aye otie diacre mais tu vois qu'il travaille bien yo moko ebi ka te akabie tout au commissaire pasteur et lero a commis pasteur au mona ka même pasteur wana azo senga yo abima na église na ko fongo l'église na ye lero pa ko fongo l'église na ze sous na temps okuta na yo te obando benga ye un grand okomo bete okomo sa ele mate ane tout mona e pa biso sale maka mingi mbila bela Tchala mwana zaka mtaliboso ayembeli ingratitude te pa biso to linga biloko wana mingi donc soki osali mutu bolamu il faut mutu wana azala moumbu na yo kwa soki osali mwa mutu bwa bolamu ka muke il faut azala moumbu na yo okomona pe mes cousins na yo ofuteli ka minerval olingi siko vi na ye amene yango te lera silisi classe po ofutela ke minerval pendant ofutela ke ba frère académique pendant 7 ans par exemple lera silisi université olinga siko yo azala lokola mwana musala na yo soki aza pasteur au format qui a comme une église na ye donc tous les jours abeta kali solo no pasteur kingandi mutu a format ngai pasteur kingandi mutu asala ngabo do to lingaka batu bazalaka na ko reconnaître bolamu na biso o bolamu wana batotikela il faut ko tikela ngo nzambe parce que Dieu sait pourquoi tu as aidé cette personne.
peut-être pas tolobaka nzambe tomonaka ete autilisaka mutu po abénir mutu mususu nzambe autilisaka mutu po abénir mutu mususu eza te ke ndeko nango ezolandanga otangisa no, cousin na yo atikala to neve na yo atikala na Afrique yo oza wana po totinda bambongo pendant 7 ans atanga 6 classe azwi mpe mosala ya bien maintenant ozolinga ndenge yo osungaki ye sikoyo azwa mpe place na wabanda kosunga famille na yo mobimba soki mobali na yo akeka congé na kino olingi azwa mutuka na ye apesa mobali na yo donc akoma moumbu na bino juste po azala ingrat te pour la gratitude donc azala moumbu na bino c'est ce que nous tous nous oublions parfois non ezala bongo te peut-être eza chemin nzambe alekisaki mutu wana po alekisaki par yo po apambola donc c'est la main de Dieu qui bénissait la personne c'est pas toi. C'est la main de Dieu. Parce que on a famille na bino. Boza bato combien? Pourquoi yondo zoa ki kere wana simba ki osunga ndeko wana akene na université asilisa? C'est que Dieu t'a utilisé pour na ko bénir mutu wana. Ko zela kate mutu yo salela ki bola mufa zong sela yo. Ngaku tuna linga te ke muna tangisa ki mwana o na komi na kino komi ko ya mama tala oyela na linga biloko wana te. Je t'ai aidé, fais maintenant ta vie, continue ta vie, je ne plus n'en foutre là-dedans. Je t'ai aidé parce que Dieu a touché Kinga. Mais biso tozalaka na eloko wana mingi. Même na ba famille biso to edaka na Afrique do o linga le jour o komi ozala penza princesse bato ba betaka ma solo ya sali biso bozola sali biso. Dieu peut-être utilise ton votre canal pour bénir cette famille là. Mais baza obligé kozala ba umbu na yote parce que sunga bango. C'est ce que nous appelons souvent en Afrique l'ingratitude. Et c'est ce que notre sœur a chanté. Bandeko ingratitude reconnaître bolamu a mutu ezala ka obligatoire te et puis ezate ke mutu yo salela ki bolamu nde fo azongisela yo te ba passer ebele na communauté na biso bazaka eloko wana mwana moko boya ye mwana ngwaza na courage ya kotanga bible mwana ngo soki azo yemba batu bazo zala toucher soki abandi ko prêcher batu ba toucher bazo zala toucher azo former mwana wana mais soki mwana wana kaka nzambe apamboli batu abandi ko bénir ye akolinga frère wana to sœur wana abanda kotanga kaka kombo na ye et puis abanda kosala soki azwi mbongo ayela kayeba 1/10 ba dim te ezate ke soki sungi mutu nde akomi moumbu na eza canal peut-être nzambe alekeli po abénir mutu parce que notre maman tchala mwana za ya liboso pe alba makambo ya ingratitude toloba ngo mingi malgré que babeze o esali po abimisi yango pe na ta ya mabe na période oyo ba tension eza makasi na kati ya mboka na biso epesi binyo so boyoka ki voice ya papa oyo abenga ki mama tchala mwana fingi makasi na monoko ya mboka heureusement makambo ebeleza ki na monoko ya mboka biso ba mususu toyoki te mais c'est loka ndenge babanda ki liboso abandelo baki basalela nzembo asela nzembo ya familial toyoki ndenge papa na afingaki donc nzembo wana attribué yango déjà chef de l'état vous voyez donc c'est pour dire que et pas biso to lingaka ce que ça li mutu bolamu il faut azongisela oka bolamu te osa peut-être canal. En tout cas, j'avais ça quand j'ai écouté cette chanson. Na moni pe ba réaction à Batou. Na koti na ba page j'ai bien na moni ba réaction à Batou. Dieu m'a inspiré quelque chose na koloba o na oloba siko. Donc exacte question ça ili muto bola munde muto ana il faut azala na gratitude pa na yote. Okoko azala pe canal. Na pe ça qui exemple très bien en Moïse. Bon Moïse toyebi histoire à Moïse parce que congolais na sepelaka na communauté nanga parce que tozaka biso nyonso toyeba vraiment bible tozwa chance wana toza communauté moko toza ba chrétien la majorité toyebi bible bandeko totala ka na bible ingratitude oyo eza na bible wana Moïse soki lelo totanga histoire ya ba juif na ndenge bayaki kokende na terre promise ezalaki soki otali histoire yango toyebi histoire ya Moïse abotami bazalaki na boumbu ba juif l'air bazaki na boumbu no betango mukena olingo betango ebelete parce que boyebi yango congolais vraiment makambo nzambe eza kutu ya koloba te baboti bango na bazana boumbu Pharaon aye kopesa mibeko mwana nyoso ya mobali ya kopoto lingi bato bazala ebelete mwana nyoso akopoto mona baza fort. Alors moi mutu nyoso pendant 5 ans mutu nyoso akobota mwana mobali faut boma mwana mobali wana babande ko boma ba juif ka soko boti mwana mobali po bazaki na bombu babomi mwana mobali ya mwasi batiki ya mobali babomi
Et na période wana nde Moïse abotamaki. Donc Moïse avait une mission. Na période nde Moïse abotamaki. L'air Moïse abotami bandeko. Bamoni aza kitoko makasi bazwi babiloko kosala te mwana bayo kuboma pamba. Mama ne na bandeko ne abasi balingi na bilamba bake kotia e place bayebi ke mwana ya Farao akendaka souvent kosokola. Na nini na babenga ngoneni. Na rivière place moko boezaki lokola plage, place mwana ya babongisa ngo bien lokola plage, place mwana ya roi, mwana ya nini ya roi bando kendo sokola. Mwana Farao bazui balingi mwana batie pembeni place kaka bayebi ke awa bakomona ye kaka ye na bato bazaka tout autour na ye. Et puis bango babatami ti mwana Farao amonaki mwana wana atalobi mwana kitoko boy akenda Farao nani Moïse akola na ndako ya Farao. Oh, il n'était pas un Égyptien, c'était un Juif. Akola na ndako ya Farao, mais il avait une mission. Akola na ndako ya Farao. Ingratitude akoleka wana ezate bakoli sie. Après les reka akoli tellement sa mission était de défendre sa nation. Sa mission était de défendre sa communauté. Les rakomaki ba âge moko boy, azomona ba maltraitance o bazo sala bandeko na e ba juif e pesa ekanda. Aboma to ebi yango ezape na Bible, aboma égyptien. Moïse aboma égyptien. Moïse akola na ndako ya roi. Il était né azaki na watana 2 jours te batie na ndako akola na palais royal ya ba juif. Ya ba pardon ya Farao. Na palais royal. Donc il fallait penser azala penser na gratitude, il fallait banda ko lambola bango kutu ata makolo. Il fallait banda ko sokola bango makolo. Mais comme c'était une mission Nzambe alekisa ki par wana. Nzambe alekisa ki par wana parce que Nzambe soka lingia a fongola eloko moko ba lingia a buka a kwisa Jericho moko boy. A leka ka place ya lingi ko leka. Nzambe akwisa ka mire, Nzambe akwisa ka montagne po asala eloko alingi asala. Donc Nzambe a utilisé kaka batu wana bande ko tia bango na boumba biko kokolisa mwana wana. Bakolisaka Jésus na bakolisaka Moïse na ndako ya roi wa bande ko boma bana mibali nyoso bazobota mais pas ba juif. Mais lui il est allé tout à côté vraiment pembeni na même palais na bandola na nae abandola. Jusqu'à ce que toyebi histoire biso toza ba chrétien bravo na communauté congolaise to sambela kabiso nyoso eza vraiment lo moko ya malamu. Alors les ramoni bazo maltraité de kono place ba kendo sala misala aboma égyptien. Abenda mabele akunda égyptien. Azonga pe na palais royal. Il n'a pas été un grand, il n'a pas été donc na reconnaissance na bango. Aboma égyptien mais azonga na palais royal. Les ramoni suko makele les bandits na bande koné ba comment mona azomi la kisaponi kuto aboma comment égyptien abanga kima. Après ayeko zonga atelemeli penza roi boye. Aebise Nzambe atininga na ko libérer bana na ngi. Bande konanga mutu soki Moïse azalaki alingaki aloba Nzambe bato basalelinga mingi boye alingaki asala mission on Nzambe atindela yete. Donc ndeko nanga okoki koloba te ke po mutu oyo akabelinga 1000 francs atando na yebi ki azande konanga te na kanga makana ye même akabelinga 1000 francs na kanga makana ye. Atande ngi azoboma bande konanga ba congolais na kanga makana ye po akabelinga 1000 francs te. Ezana biloko mususu qui gratitude eza na place te. Eza na côté place que soki omoni ke ekomi likambo ya mboka, omoni ke ekomi likambo ya culture, omoni ke ekomi likambo ya pays, okoki koloba te ke na kangami kaka po mutu akabelinga lipa te. Yango omoni mboka na biso toza na babiloko toza nango parce que toza la reconnaissant na place oki oza la reconnaissant te. Et puis soki mutu asungi ezate ke po oza la mowumbu na ete. Si mutu apesi ope privilège, oki oza la mowumbu na ete. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Beaucoup na groupe boy bozolo bato to arranger mboka na biso toza ba politicien bona boy. Mundele akoya atombolika moko na bino tcha. Al basimbi ba million. Aye ko balukela baningo azaki na bango. Parce que akomi
akomi na confiance na mutu oyo po aleisi ye mokolo moko. Bandeko soki bino sikoyo bozalaka bongo biso tozalaka ba Moïse. Soki tozalaka ba Moïse mbele tosala eloko te mbele histoire ya ba juif basukisa bango kana na Egypte. Mais comme c'était une mission, ya biloko mususu okokoka kokanga ngo te. Eza eloko ya mabele makila. Bakangaka te ato forcer ndenge nini. Oko céder. Ba oki ko bengela o ingrat te. Mutu akabela ko, mais tu vois que tes frères, sœurs, mères tous les jours. Bazo kufa tous les jours na Est ya Congo, ba okufa tous les jours bandeko na yo. Mais mutu akabela ko yebi ke no oyo aza ya biso te. Mais il faut te détacher. Il faut te libérer. Eza ingratitude te, eza likambo ya mabele, eza likambo ya makila. Si c'était comme ça, Moïse alingaki andimate aya kotelema liboso ya Pharaon. Abi na ye pona libérer bana Israël. Na ye pona libérer bandeko na nga nzambe mutu atindika. Tala pasi oyo parler mobimba royal eyokaki. Un enfant qui a grandi dans la même maison. Bobande ko sokola, bobande ko latse, bobande ko pese bamo botinde na ba classe bo salele nyonso. Akomi mukolo mutu wana ndaye ko temela bino alobi ke regarde. Parce que bomoni nyonso za na Bible e a blague te nzambe ate ya kabiso. Ba iso nyonso za na Bible wana za ba biloko e se repetaka na ba vie na biso. Soko fongoli miso ya molimo omona. Pourquoi ba tie histoire na Bible? Pour epesa kabiso leçon pona mboka na yo. Pour un peuple na yo, tu peux, si tu manges avec un sorcier, tu peux lâcher sorcier wano bomi na kati ya biloko wana yo kei. Parce que bit na yo, mission na yo ezalaki ko vanda na ye, bo vanda ki camarade te. C'était pour libérer. Moïse a bêta des années na ndako a roi, mais il avait une mission. Ok pe koloba ndenge ba kongole bazalaka, ndenge mama biso azo yemba. Ok pe koloba naza anafandi pe mingi awa tala ndenge ba betelanga lisolo ba bwaka ngai tala tout sala donc na vana nga ana sina zi place ya kovanda te ezana ba bilo muso kozala ozo obligé kozala na gratitude te so to ko benga ngo bongo bolimbisa ngai kozala reconnaissant te eza bilo mususu so omoni ke ekomi na niveau moko boyi olobi non Moïse atala ki akoli na ndako ya roi ba épargna ki na liwa. Mais quand il voyait comment ses frères, sœurs souffraient, yaza kuna zoli a bien, yaza kuna bazo respecté ye, yaza kuna la kanzalate. Mais il voit que alobi mais ba jifo makila nanga, mais ba jifo bandeko nanga. Non, on peut pas continuer comme ça. Ayaki vis-à-vis liboso ya roi. Il fallait qu'il batindele mutu oyo ba coopéra na ye. Il fallait batindele mutu o ba lia na ye. Il fallait nzambe atinda mutu ayebi bien. Il fallait nzambe atinda mutu oyo pesa e confiance. C'était une mission. Tozaka ba mission na kati ya ba vie na biso. To yawa pamba te mituna, je suis né pour quelle mission? Ozana mission moko bo nzambe atindele oyo osana mokili. Oki ozala wana ka kizengi okotaka na ba commentaire ko finga batu tala bazoba oyo tala boy na boy do vi na yo mobimba ka olekisika na bongo. Non, il y a quelque chose nzambe atinde oyo osala nini? C'est la question que nous devons nous poser. Et puis ce que moni ke eloko batindela ki o yango wana eke ya un handicap na ebite grand frère na bino moko bo ya mema yo na poto mais azo pekisa ko kende église. To azo pekisa yo osala na ebite loko nini? Si tu vois que c'est le chemin, ozo senti que l'eau konzamba tindelo yango wana. Débarrasse-toi de lui. Kata relation wana. Kata ango. Ezate ke po biso pende omoni to sumu kaka mingi pourquoi po tozaka na eloko wana. Mutu asala eloko lamu ebele ndenge wana. Te soki ezanzela nzambe te lokolanda yango te. Ofandi pande kona yo. O babando te ya biso na CFMC. Ovandi pande kono me omona wana mystique basambela kate basala ka boyi be basi batangi so c'est déjà classe ovanda ka wana te otei bango nzamba bazo yo kate okobima na okozwa ndako na yo et tu n'es pas obligé de venir les visiter tous les jours parce que o prier pa na yo OK kuna OK ovanda soki 2 jours ozongi pa na mema na ba démon so na bango basambela toke na ngwe pa na yo te lero kabona na batu wana ezali sumu te. Ezali sumu te parce que ozobo ya ko demere na kati ya masumu.
bandeko na histoire ya nzembo mobimba na nzembo mobimba nga lesoka na zwi kuna na kati ezali boye eza te ke soki moto asali yo bolamu nde okondima ba maltraiter bandeko na nde okondima okufa parce que mutu moko boye asali la que moi je ne sais pas de quel bolamu elle est tentée de chanter là-bas parce que nga na sala la politique te mais par rapport à ingratitude titre wa komi na ba biloko azoyemba kuna na kati bandeko na nga c'est normal. Moïse a dans la Bible, Moïse a collé dans la Pharaon. Mais c'est le même Moïse qui est venu dire à Pharaon, allô, regarde-moi, je viens prendre la famille de Dieu. Dieu m'envoie. Moi, je passe Moïse, Pharaon ayoka. Moi, je passe moi na Pharaon ayoka, oh, abandé kola la pongite, tala moi na moké, ozola na boutou, nye, allez, changer ma couche, au salibo. Et puis cette même enfant là vient et te dit, je ne suis pas de vous, oh. Je ne vous appartiens pas, oh. Ma race, c'est ça là. Ma communauté, c'est ça là. Il avait une mission. To yebaka mission to yaka na mokili. Ezate ke mtu akabeli o 1000 euros. O teki na bandeko no. O teki famille no mobimba. O teki famille no mobimba. Kaka po mutu moko boya kabeli yo. Ozo mitu na te akabeli nga pourquoi? Alingi nini? Est-ce que c'est pas Dieu qui me fait passer par là pour que na koka kozo a moi possibilité ya ko fongola chaîne na lobela ka peut-être mboka nanga to na te ya kabandeko nanga na pesa ka bango na exhorta ka bango la personne qui m'a donné les 2000 euros là oh et permettre nga na somba téléphone nanga oh no ça la vidéo caméra nanga na zo lobela est-ce que ça tenzamba utiliser ka mutu wana pona banda ko solo na bandeko nanga. Parce que cause ateke mutu asombe apesi ombongo somba caméra et puis obandi na kati ya caméra wana okumisa aka mutu ango. Ofongoli chaîne no ya YouTube parce que mutu moko apesa ki 3000 osomba nini osomba par exemple caméra pour sala ka ba émission yo lio sala ka ba émission pour na ko fortifier ko sola na bandeko no ba congolais yo zwika po mutu moko atindela ki 2000 wana pour somba caméra al yo siko bandi tout le jour osala ka émission zo kumisa mutu wana est-ce que ça normal? Ou normal ti et ana sens ti do mututu okoselo bolamu ezate ke po yo zala mwana musala na ye. Dieu utilise n'importe qui soki alingi afongola nzela moko boy. Il utilise qui il veut soki alingi afongola nzela moko boy. Nzambe amona ki pona ko libérer bana Israël na boumbu ya Egypte. Il faut mwana moko ya ba juif afanda na ndaku wana ayeba fonctionnement ya ndaku wana ayeba ndenge biloko nini salima kana kati ya ndaku wana. Et après, les akoya akozala na ba fondement akozala na makambo loba bo sala ka bango boy ba abatu boko nyokola bango bongo ti o yeba mabeni ni ba sala ka batu wana. C'est pourquoi Dieu lui a fait passer par là. Nzambe akosa ki na ndako wana na palais royal po ayeba ba argument o yakoya ko pousser devant Pharaon. Bande konanga nyoso ezate ko tata mwasi na bino atinda na poto koma moumbu na ye ba yebisa okenda na beglise na ba prophète ba yebisa ok tata mwasi na bino na kangayo mais yo telema yende mama yo na poto chaque salaire na yo premier salaire na il faut tindela ye na Afrique parce que ya mema na poto te oh ateka bilamba po amemanga na poto te botika sentiment nzambe azala nzambe ya sentiment te. Amema na poto peut-être po ya na poto po bana no kobota nzamba bando préparer le bango place batanga place à bien ba le lanzala te ba ndenge bana Afrique bazala bazana ba intérêt mona pesa 2 km bakenda tilelo 5 km na makolo ba okende classe oh abimisa nga na kananga miminga na poto donc akomi nzambe na te nzambe abande ko fungola nzela peut-être ya bana yo boti na poto ezate ke mbongo no se faut la tata mwasi na yo wana parce que ati ambema yo na poto te. Akoki kozala pe canal nzambe utilisaki parce que Dieu voulait bénir tes enfants, tes progénitures. Nzambe alingaki bana na ba bota makuna te, batambolaka na makolo tongo ti pokwa po bakende na tongo bala mukana 5 po bakende ko les na 5 km aller retour na makolo. Ti lelo na 21e siècle na Afrique za na bana bakenda na classe na makolo. 5 km. Nzambe amona ki peut-être bolamu no za mutema moko ya bien nzambe bité mono fois bima. C'est Dieu là a utilisé ta tante pour que atino na poto. Ozamo umbu ya tante wanate. Je voulais dire à quelqu'un parce que biso to lo bakelo kwa na mingi ingratitude te.
eza biloko mosusu eza mpona ingratitude kaka te ezali chemin nzambe alekisaki yo soki omoni ke ezotinda yo na mabe mutu wana oyo atinda yo na poto mutu oyo akabelaka yo mutu oyo asalaka boye apesaka yo tous les jours mais ozomona bandeko nanga baokufa tuza na beni na mboka na biso kimi ezalaka te mais okoki mpe kokabwana na ye ti et ce c'est pas un problème. Tu t'es distancié de la personne. Obandi koluka ba solution na ndenge na c'est normal. C'est vraiment normal. Parce que nzambe mutu na ebisi bino nyoso oyo to vivaka na bomo na biso eza destin. Nzambe mutu atiaki kokoleka partir ya mutu songolo pakala po okoma lelo par exemple, je ne sais pas chef ya famille na bino. Okomi soki olobi famille na bino mututu ayoki. Dieu sait pourquoi t'as fait passer par exemple par cette tante là qui t'a fait venir en Europe. Mais ozambo umbu ya tante wana te. En tout cas, nanzembo oya mama tchala mwana ingratitude. Oyo ngana zui. O nzambe ayebisi ngana koloba na bandeko na nga yango wana. Eza bilo mususu mutoko osalelo yango mais soki omoni ki abandi ko exagérer. Peut-être Dieu voulait te faire passer par là pour que o vivre biloko ya salaka live. L'air vivre en gros, non. Trop, c'est trop. Tu peux te débarrasser de cette personne-là. Moïse Nzambe ye moko muto akunda ye. Malgré aboma égyptien. Boyoka. Moïse aboma égyptien. Do yazali na makila na maboko na ye. Moïse akende ko déclarer pa bateau bakolisa ye. Abimiseli bango na banyoka na banini. Akoisa bango batikala na mer rouge. Bakufa. Au moment où akola na kati ya ndako wana. Batutu wana ba égyptien bele bakufa. Mapinga mobimba, armée mobimba Égypte, dinda na mai. À cause na ye, ya Moïse. Mais Dieu n'a pas laissé ce Moïse, pas parce qu'il était dans l'accomplissement de Dieu. Il était dans la mission de Dieu. Bande konanga, eza l'homme so, ta lobite, oye o simbate. Oye ko simbate. Surtout eloko etali terre, eloko etali nation, eloko etali communauté, eloko etali famille, eloko etali bana na yo. Na mona ekutu fali asala ki émission moko azolo ba mutu asimbi mwasi nanga bana nanga en tout cas noko pardonner yete. Il avait raison. Ezabilo musutu bandima te. Ondima no te. Ata mutu ana saleli onino ondima te lobi non. C'était trop. Là, je me débarrasse avec cette personne. Même s'il faut le tuer, tue-le. Ce que Monique, ils ont empêché que communauté non avancer. S'il faut tuer, tuer. Parce que toyebi Moïse aboma égyptien aboma non égyptien liboso aye ko bimila pharaon ayebi se vis-à-vis et puis à côté ça mapinga mobimba armée mobimba ba égyptien et dinda na mer rouge. Mais c'est Moïse là, Dieu parlait avec lui. Dieu parlait avec Moïse jusqu'à ce que Moïse akeko kufa na ngomba nzambe ye moko muto akundi yango eza na Bible. Heureusement ba congolais totanga la Bible. Et ana Bible nzambe muto akunda Moïse ba mone bembeneti. C'est Dieu celle qui s'occupait même des cadavres de Moïse. Oh, Moïse avait les sang entre ses mains. Donc, il kambo ya mboka ba sakana kanangoti. Li kambo ya communauté ba sakana kanangoti. Li kombo famille ba sakana kanangoti. La famille est sacrée. Si quelqu'un commence à toucher à ta famille, même si aspect sakayonini, même si asombe la kayonini, débarrasse-toi de la personne. Soki oza makasi koleka eboma ye. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Voilà. Concernant cette chanson de Maman Mbiliabel, c'est ce que je voulais parler aux chrétiens. Que et là qu'on sur les accords, parfois to eba mako calculer pesa makambo ya nzambe bien te. Babilo ko nyoso za na kati kuna. Bomoni Congo Congo eza na kati ya promesse ya nzambe. Il y a des trucs qui se passent au Congo eza na Bible. Il y a des trucs qui se passent au Congo eza na Bible. Congo ana toza awa. Ce qui est soazongi na noté, toko yoka kamakambo na mboka wana. Mboka wana eza béni. C'est une bénédiction. Eza mboka wana eza na Bible. Donc je voulais vous dire une chose. Moïse a kola nanda kwa Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui a fait grandir Moïse. Mais Moïse a côté bango na mer rouge ba kufa bango tout. Moïse a télémé la Pharaon boy. Juste parce que Pharaon a bandé ko exagérer na bandé ko naïe. Il y a place, il faut qu'on y ait à côté à limite. Tu peux être chrétien, mais il y a pas place au côté à limite. Non, ça là c'est trop. Ça là c'est trop. Kabwana na mutu ozo monake azo tinda ke bozo avancer. Te famille na bino ya avancer kate. Faut kabwana na ye. Balobi soki liboko no pexo kota ngalola kata.
Eza na Bible bandeko to tanga Bible ndeni. C'est que ingratitude ezala penza te ça dépend. Ça dépend. Na mabe o muto asaela ke obola mo bandi osala yo. Ça dépend. Et là qu'on se des ingratitude te. Po to lingaka mo wana trop hein bandeko to lingango to yango mona eko zongela ngo. To tanga ka histoire ya Moïse. To comprendre que loko nyoso eza ingratitude te. Okoki pe kozala reconnaissant ya mutu jusqu'à la mort te. Si tu vois que a débordé, fali alobaka mon émission sala ki dernièrement. Ah, si tu commences à toucher à ma famille, non, ngano toko yokana te. Tu bandi ko injurer mon mari, tu injurer ma famille, tu sabotes mon pays, toko yokana te. C'est pas que kozala chrétien nous à la zoba bandeko. Non. Il y a des trucs qu'on dit non, je suis chrétien mais non. Moïse a salango, Moïse nzambe mutu akunda ye. Nzambe mutu akunda ye, imaginez-vous. Merci beaucoup bandeko nanga ya muke nazala ki na ngo pona histoire ya maman national na biso yango wana. Voilà, bato belebo tout ça manabino ba mabakute, on doit avancer, on doit prier pour ce pays là. Et cette pays c'est une bénédiction pour nous. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Nous n'avons que ça. Tozane loko msusute mabolongo na se to prier nzambe akango la Congo wana. Merci beaucoup, je vous aime tous partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu du ciel bénisse chacun et les Saint-Esprit localise chacun de vous là où vous êtes. Que liloba oh eloko na ebisibino kote la bino. Kokota na buzoba te on dit ma buzoba te parce que muto aida yo. Te ce que bandi ko lekisa la kisa est que non, tu as dépassé les limites. Les 100. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà.